Yaz à la l'aise, ngapena à la l'aise. C'est bien. Le kola ngaso na ke Kinshasa. Nata mula kimia ngane to na problème te. Naza na Paris to na problème te to ke na leta aibisanga. Pourquoi il me cherche? Pourquoi bali basango illégalement que tokobeta ye to tiembongo bako sakana na ye bako sala ebo. Je ne veux plus écouter ça na yo ki ngo trop na eu ba preuve trop na ba message trop ça ne de trop. Le cas na sangisi ngo nyoso na sisi ba preuve nanga. Monsieur Koffi Olomide, tu fais mon boss, on se connaît très bien. Trop bien même, on se connaît bien. Le kola to ebani makasi mais to monani moi kala. To solo li moi kala. De préférence to solo ngona l'état. Moi je défends que mon côté. Moi je défends que mon artiste. C'est mon boulot. C'est mon boulot. Je travaille. Je défends mon artiste. Des sali que naza appelle le Jaël. Na dérangé yo te. Avec ma kamuna onyo so na sa una ta ko samba la TVT to ke na ono na l'état bazouzi ba katela biso likambo. Pourquoi je suis menacé? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tout ça ma kamuna bino nyonso na bozo sala? Pourquoi? Kotina mutu asakala nanga toi filmer nga, il y a déjà pure bêtise erreur pour le jour où tu vas me publier, tu vas voir que au salé loroté na obanga mutu te. Na obanga pe ba publier ngate, na obanga pe kolingate. Nazoye bakayango. Alors, makita nyo, na sabino ba réunion nyo sobo sa na téléphone. Makita nyo sobo sala, na sa au courant de tout sauf rien. Le kola nga na insécurité. Ata muta touché lisu nga, ata linza kaka muke, eza na mutu ya Monsieur Koffi Olomide. Parce qu'il est ici à Paris, ça tombe bien. To samba, même si quelqu'un qui chasse avocat naie, il faut qu'on représenter na tribunal. Il faut qu'on représente to samba dans une insécurité. Ce qui va tiens à l'inzaka, c'est un mutu ya Monsieur Koffi Olomide. Parce que na Kinshasa, au fundinga, au lookinga, j'ai des audios, j'ai des preuves avant que na l'état na kanisa qui va preuve na nyoso de messages. Des audios, tout, na quoi on a TVT pour ekokitisa ngai, na ko samba na l'état, boy, normalement, on va biso la preuve tout. La preuve na nganyo sur la sangisi ya ngonde na keneki na l'état. Naza na avocat, naza tranquille, te mutu na ngezaki na stress, je te pas à l'aise, nazaki le roi mutu mo na so banga, nazaki na kini coincé, tout ça, ils ont fait partie na nzoto na nga. Lelo toza na poto. Toza na mboka ya loi, mboka mundele. Soki toza na problème na Monsieur Koffi Olomide, je préfère ndenge na fundi, ndenge na za na bavoka, na fundi pona boma ete, na fundi juste toke na l'état, expliquer nga pourquoi il faut na kimaraye. Et puis pourquoi il faut qu'à ngaïnde afunda nga na kine, pourquoi il faut qu'à ngaïnde atinde nga batu na Londres, na zana ba A1 nyonso, muta kosa bino te, na liboma te, na zana ba A1 tout, batu na bino obozo tinda. Batu na bino obozo tina na Londres, baya a na France, ba linganga, ba tselanga mbongo, ba violenga, ba filmenga, tout ça je suis au courant de tout. Concert à U Arena, so nazala ki sécurisé te, batu na bino botinda ki wana na ngena certifié na chambre mutu moko, et puis ba filmenga nde tolo ba boye, ba video nanga etamboli. Bato botinda, ba osola na batu. Ngai naza muto na public nazo ye bakayango to na olinga bêtise te. Monsieur Koffi Olomide, il fut mon ex-patron. Je dansais chez Koffi, on était bien. Après je quittais comme toutes les filles au balemba kobina. À un moment donné soit baïna et on quitté et c'est normal. Detinga na lemba kinanga, ça n'a pas raison personnelle nanga que je dois quitter, je quitte. Et après ça, dans l'équipe normale, tant on a comme qu'on défendre Kamoko boy, il y a comme un problème dans l'ingangoti. Ok? Donc,
lokola botinda batu ba violenga lokola botinda batu ba linganga ba sakana na nga lokola botinda batu ba surveiller ba sortir na ba entrer na nga na Kinshasa botelanga téléphone à l'écoute jeu de preuve téléphone à l'écoute na Kinshasa téléphone na comme qui na écoute après 25 secondes ma conversation na c'est ça bazo Congo quelque part après 25 secondes ko za malamu na batu na ndene ki ko longola écoute na ndene na ba preuve na ba numéro za ki na écoute tanga tout. Ne croyez pas que je suis bête, le roi n'a mis ça la folle devant le gens, que je suis la folle. Je ne suis pas la folle des. Donc, le roi n'a pas message de mort au bout de l'anga, un message à viol, un message à roboma. Na on a téléphone et tu n'as pas na bino. Na poto no kelem no makam na manière mususu. En tout cas, veuillez m'excuser. To sambana nous na monsieur mon ex-patron Kofi Olomide na l'état pour que nas à la l'aise yépe à la l'aise. J'ai le show aninga me malegra mo pa una justice. J'ai le show lika muninyo non. J'ai le show profiter Paris. Au continue arena bien. Siko ngozonga kini bongo ya. Mo lobi zo porter plainte. D'aba menace. J'ai le show. Au lobi pose un avocat. Mais non, j'ai le show. Na venanga na pesa bambote bile Kofi Olomide agbada autrement dit DJ Mopao. Na vaine 8 mois. Oui. Il y a 4 orchestres moko. Après na yo longo. Après ça na chance wana ya Okenepe voyage. Oui. Après ça na chance ya obina na clip ya Cindy. Oui. Oh to bina biso tout. Malgré na comme tellement monene ba tout ba remettre nga te que il faut na l'accès que nga parce que yebi quartier la terre à manger zelo au pamba. Oui. Salaire elo au pamba. Donc il faut ya ka monene. Na comme tellement monene ba serengo et puis dans autre na ba to ebelé. Il y a un peu de chance, il y a une vitesse qui est concert, il y a binate, atio na Nicolas pour dire mobini voyage et tout. Maramutu bat balobanga mon amoté. Après si bon anniversaire, ma bonne retard na BBC automatique systématique, autrement dit BBC à la cam qu'on a sur l'année trop chaque jour. Et bah on a vie privée, na mususu bat mususu ba habité. Ça dit ma grande sœur chérie, ma bon anniversaire rebelle, oh ya pekin kalaté. Toujours pénatant sur na solana pachanga parce que si bembo na solana mami tazoma ça dit omoni bato bavana Kofi moi 3 avant ba fivette mayamba na sola to ba nina vangu na mona Kofi Olomide batebele balobake Kofi aza mabe Kofi boy bato tout yoka Kofi ebi no yemo na ndima ndima esclave kombo na ebeta mara koleka komba Jésus na mboka na vena Kofi na loba pana na mona mabe na etele kechu tozala ka ba ingrate na vie. Vous comprenez, Mouto, le la funda Kofi Olomide, et Moussou soit le cas dans le quartier la tente, Mouto mota nga yebi na vie. Vous comprenez? Fi wana aya le roi bisono sotoya, obina na quartier la tente, oui. Et là au moins le cas qui est yemo yebi entre yena Kofi Olomide. Ça dit Kofi ernon no mouta ya robina pane au visuel déjà que na ke bina pas Rambo. Quand obina pas Kofi oza moi si, au boulet peut-être achanga taka. Amona tanga pena ndoko nzabaninga. De que tu fais dans la basita, tu vas faire tout ça la clip na Verambo. Bassi solo. Kofi ça bien de bimana bassi, on a bassi le 1er janvier le 30 décembre. Muto boya zati. Banana télé Kinshasa tin internet. Muto boya ngwazati. Muto boya t'appelle ne ozati. Ça dit sur 100% bassi bana Congo ça bien bando benga ata 89 boya. Soto bitos en Afrique, bassi nous soit tourner bon ba clip, nous soit ba congolaise ta. Ozananzala danseuse ndeni yo bina pa ne va travailler, ozananzala ndeni. Comprendre bino mo boya kana na ba vision na bino ki nga fona la na vina nga bopa nga il faut bo fi wana zala na vierge tant déjà obilo ba ke na moi mke na mineur mama wa boti mwana ne mwana da mineur OK tika bina exposer nzoto pani wa famille nzala bozo raté am so wana no famille nzala mama mo edika mwana te à 8 ans va na bande de l'école te OK maman otika bina pas Kofi Olomide wa déjà maman mo ya zoba. Tout soit temps normal. Moi, on a un mineur. On n'a pas Kofi. Pourquoi? Sauf que moi, on a un mineur. On n'a pas Kofi. Ce qui déjà, fille, oh, yaye, oh, bah, que
na longola bazemi olongola bazemi tango ya funda bien longola bazemi na Koffi Olomide ce qui réellement est vrai longola bazemi na Koffi Olomide c'est que ça qui sous viol ça qui love ça qui sous viol et puis ngale que tu na ko bima mobali mona mama na ngati so beaucoup mo samba ke patati pata bimati na mama na ngasi bona mi fama ba kizengi ya mama mutoloba la bo funda bi ya bo loba bozaka no tout droit mambo sala mama botinga kola nanga mobali mokote et puis famille na so mama nanga nanga to ko sangsa mobali mota saka la biso c'est que bo famille nzala famille pasi de bobula ke so to sale loko bo so mbela biso villa na ma campagne loko salamité ata mobali ngo abike yana monge be na la na champagne na la na Jaël be na la na champagne na la na mama Jaël alors ça sonne pour ça se mettre au village moi t'as que famille sa famille mon famille balo poso famille nzala talali na maman ba tunyos ba respectaka talali pe na mwana na so même lo bo lukate ba fonda histoire pour ba zoilo ko ba zoilo ka pa verambo tellement Koffi pa mayele ba zoilo ko ngote tilelo menga na osenga kana fia ngo azala reconnaissante parce que so lelo atama ko na poto c'est grâce à Koffi Olomide ka Koffi on est ndoki on a azora peu de temps a tu na liste ya voyage à poto ya mbala moko te au voyage trop a fula op ti to mona ba mec il offre ya Sylvie ya Lolitima ba cho chef ten au voyage oya na tawana o mona mabia Koffi te oyo mona on kana suka ya ko comme na poto Koffi Olomide aza diable te nde bat bakanisaka pekechu au moins les jours Koffi a okufa bate belé te comprendre valeur à moto to zarani na Congo o comprendre parce que bate belé te barande ti valeur à Koffi ngote to baka Koffi am so vandi nende boue 2 minutes o comprendre valeur à moto zani Koffi c'est un génie il est trop intelligent intelligence mususu bato benganga ozaka dans sa Koffi so mayele musuna bakisa à part qui fofolle ba maîtrise mususu na zakalango je me fais fofolle pour naeba tu vois na ba film mingi ba Pinocchio ba kizengi bazaka plus ba terre ba film yende vrai assassin ça dit il faut mis ça la kizengi pour comprendre l'entourage aux alango il faut mis ça zo ba place ba tamayele pour comprendre mayele na bango kozana avocat électionné élection ni tozana avocat sokozana lipano pour lipana vogomelati ndenge moko avocat sokozana problème esengeli ozana avocat pour asambela yo pour défendre yo to alanda makambo na yo en tout cas bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. J'ai dit chaud aux Paris ou à la France. Tozana novembre, décembre. Profitez na voyage na yo ozana visa no okokosa 3 mois ana poto si mozongi na bongo ya lisoso ozana visa soki ya 2 ans to 3 ans alors j'ai dit chaud profitez kende le grand mopao akomenase nani nandimi te le grand mopao azomenase yo parce que nazoloba bongo mpo nazomona le grand mopao soka ninga salo likambo en tout cas azala méthode ebela koosala et puis lisusu le grand mopao akosala mabe nani mpo na makambo ozoloba yo sikoyo oleki bato nyonso baloba makambo mpo na le grand mopao
banda zala moketi akomi mokolo lelo oleki na bato balinga baboma meme le grand mopao yebaka te le grand mopao ndenge azala wana abika mpe na liwa bato mosusu mpe balinga koboma ye baza envie oyeba yango te ti lelo mpe bazwa likambo na ye te nazokotele te me nalingi j'ai lisho ozala na contrôle opase bien kanisa bote ozodégage bana Paris la France baza na posa botambola boka bilengi toza na novembre biso na novembre tozotambola deja bonne année bafeti se bandaki ozomona baminda partout te baminda wana batiango te mpo éclaire nzela te toza deja na baminda oyo éclairaka nzela badécoration wana ya baminda ya basapin ezali mpo na kovivre tokomi na bafeti tokoti mpe décembre yo oroluka ta avoka olia na lipa yo keluka avoka mpo na le grand mopao oroluka ta avoka mpo ntango mobali akolingwa na France aza français bobalani avoka azwi kaka visa na yo dokima na okekotisa ozwi résident me yo ozwi avoka mpo na le grand mopao siko bamenase yango mpo ozoloba eza indirect olobi oza na bapreuve ani moto abengi yo alobi ke yo kokoma Londres te yo tozoluka yo tokobeta yo tozosala boye d'après yo omoni yango eloko ya malunga ambo tala na poto soki na makambo wana kokotisa oporte plainte bazwi na bango ekoti plainte siko baokipe na bango yango te soki makambo esalami te ou bien soki bakipe yango yo nde moto akozwa problème imagine sikoyo makambo ozoloba okende yango na la police porte plainte ekoma officiellement basaleli yo papier bakomi babeti cachet osigne bango mpe basigne donc ekomi légalement sikoyo so le grand mopao sikoyo atindi avocat alobi mwana mwasi oyo na image alobi nga na menase ye nga nazomenase ye te atuka eza diffamation alors bakotala nkombono sikoyo ntango sikoyo avocat le grand mopao aninga porte plainte batali yo so portaki plainte baboni sikoyo makambo oyo ozoloba bazomona bapreuve te oyo le grand mopao amenase yo eza bato moko nde bazokomela yo na komba le grand mopao me makambo oyo olobi mpenza le grand mopao oyo azala patron na yo ekozala mpe na papier na yo oyo portai plainte donc elakisi avocat na yo akopola na yo mutu le grand mopao akoganye sikoyo Jael soki le grand mopao aganye yo kanisa ofuta combien 2000 euros oasi le grand mopao aza star soki asali yo mabe awa na poto amande yaka na prix juste te ça dépend ya moto yango lisusu prison mpe yaka na prison fixe te batiaka entre 1 année 5 ans amande mpe ezalaka
entre temps mosusu 1000 euros ti 100 000 euros sikoyo oyebi oyo avocat ya le grand Mopao akokosenga mpo na yo oyebi yango esi oimagine yango okalikila yango deja yango GL Show mibatela oye poto profite poto na yo nalobi tozozwa bamenase te mais non ozozwa ekokozala bafanatike ekokozala mpe wi bato asindi bafanatike asindi mpo tout d'abord na makambo ebele oyo ozoloba le grand Mopao le seul choc ekokosala ye eza mawa mpo na yo azotala GL moko kaka dobongo azoregrete mpo yo na ye bomesanaki me mpo asala mabe atuka nandimi te nayebi te na motema ne te me soki atali ntango ya baémission oyo osala mpona baporte plainte na badanseuse ejoua role batémoignage na yo ya bavideo ejoua role soki oyebaka te batémoignage na bavideo ekokozala mpe na justice française atoloba na lingala ekokozala mpo le grand Mopao kobosana te ntango yo oyaki odefendre ye badanseuse mosusu mpe baya badefanda ye na baimage wana ekende mpe na maboko ya bavoka mpo batala badanseuse mosusu bazodefendre ye baza nde na moyen ya koya na tribunal te bazobanga na bango koya bato mosusu wana me bazodefendre sans que le grand Mopao atinda bango donc eza bapreuve sikoyo poza parmi bapreuve oyo esunga le grand Mopao devant la justice nakanisi ozocomprendre donc GL Show le grand Mopao amenace yo en tout cas na ndimi te bato bazomenase yo bazotindela yo baaudio bato bazobengo na telefone eza le grand Mopao te biso na poto eza Kinshasa te okokosomba no 50 carte ya telefone osombi bapare yo ya 14 euro ya 10 euro obengi mokili mobimba omenase bango obwaki kaka karte te mobwaki na pareil ozwi karte otuti yango obwaki ozwi appareil otuti yango obwaki ovandi nao écoute operte rien du tout prix moko moke appareil ya telefone ya bien ozomona yango te 14 euro 12 euro ezosala mpe bien eza mpe na internet na WhatsApp donc GL Show le grand Mopao bosana boke na justice ye nde moto akokomema na justice nsima biso tobimisi yo me na ndimi mpe taza na posa komema na justice loba Sindi Leker mpo Sindi nana mesana bamakambo te Sindi aza mpe moninga na bino mwana mwasi lokola bana basi ebele bozotake ye un moment donné akoagire ndenge asalaki na Manike bokanisa teke o ntango Sindi asa agir le grand Mopao moto atindi ye te le grand Mopao akokopesa kaka feu vert
atali madame ina siriki mingi alobi bon sala oko sala soki okitso motema donc sindi kaka moto akokangisa yo me sindi mpe akokotinda bamenance te akokango na kini nsima abimisi yo lisusu me jea lisho na ndimi te nayebi te nakoti na mitema na bango te na ndimi te bazokalikile basala mabe bato mpe bazomenase yo soki baza bato na bango ekokozala mpona otika makambo oyo ozosala mpona bango mpo ta mosusu bamoni de plus en plus ozokende mosika ngai te ngai nalingaka rando oyo tokosala osali ya bien sûr ngai nalingaka le grand mopao nakobomba te nasali plus de 40 ans nayokaka nzemba le grand mopao chaque semaine ti lelo banda nazala moke nazangisaka koyoka te nayoka banzembo tu me nazangisaka te yango mpe naya nango partout intili nawangana mpo bato to bayebi yango mpe nazalaka nango kaka liboso mpo jamais kokota ta na voiture na nga oyoki le grand mopao te ezaka bon me eza teke naza contre soki ozopopula te ngai nalingaka rando popula oyo kopopula popula sasa me kokende na justice eza problème mpo na yo no mpo na le grand mopao te oza sir mpe soki oyo memie na justice le grand mopao ozwi problème rien oza sir yo soki omemie na justice soki le grand mopao aninga asala likambo akosala te akosala donc j'ai lisho devant le grand mopao oza mpenza fourmi le grand mopao nyonso alinga asala na yo akosala na ye nazoloba no serie j'ai lisho eza nde le grand mopao alingi na ye te tout d'abord le grand mopao bato moto bazokanisaka azopase mabe mpo le kingi abeti arena non le grand mopao azopase très bien azozonga kina ye zongi poto ake Londres akomokutana na bana ne nyonso bana ne mpe baza esengo batamboli mpe bameli balie mpe baseki mpe mwana mpe abengi ye papa donc azopase bamoma na ye en famille toloba kaka nakanisa Noël ya le grand mopao se ebandaki en famille j'ai lisho yo mpe awa na poto pase na biso bafamille na yo pase na bana Paris bafamille na yo pase na bademer nyangi boyaki na bananat boduka bopase en famille ntango kozonga kende kopase susu ya famille na ba Jimmy Bosange famille na yo baprince Lukoki el Matador awa mpe na poto Vero azali kende pase na Vero Bosange bopase en famille kobanda sikoyo na novembre kozala na voka eza mabe te au contraire eza bien me kozala ne mpo na le grand mopao te zala na ye mpo alandelaka baprocédure na yo par exemple oza na visa ti ya 3 ans ozwi bakopi ya video ya visa na yo na passeport na yo osali kopi otikeli avocat na yo mokolo kolinga oya soki complication moko boye okomi na aéroport balobi yo visa na yo banilango sans raison
mbala moko coup de fil oza na kati ya Charles de Gaulle mobeti coup de fil pa ya avocat na yo olobi urgent naza na likambo moko ya urgent naza na visa na nga 3 ans nasali eloko mwa mabe te nalekisaki 3 mois te nazongaki naye mpo nakota boye bakomplike nga avocat na koya na aéroport akoya mbangu okobima mpe okoti so mpo ozwi mobali abali yo ezosenga nango feti te ezosenga yo na mobali na baparin bato bakosinie kuna na mairie basinie abali yo komi na résident avocat continue mosala avocat eza bien ozala na ye neti nga papa robo nazalaki na 3 avocat na bakti so 2 avocat ya bagene babimi mikolo na ekole nakomi na bango 5 me naye na problème te me baavocat bazali ndafutaka mbongo na ngai ya parane de bongo yo mpo koosala en plus ozali na likambo te bafutaka mbongo mwa moke yo mpo kofuta no parane ofuti parane oke na yo aza avocat na yo soki aneni ngo silo otindi so mbongo mosusu jali show bosana makambo oza nango na ligra mopao bosana jali show Piskesta babi mwasi kitoko ala wiji bakata na chassi bamona nzambe bazozo kozabe ota mwasi nzambe nzambe ala sinta badani nzambe ya kabelo sasa litama motomoni sinta badani Piskesta par rapport à Star, maintenant on a pas chéri, ça va bien. On a parce que va dollar et Nzambe baka basi. Et Nzambe c'est la moitié c'est fa. Nzambe beaucoup na Isée fa ko, c'est dans Élysée fa. Élysée fa ka maman Rachel Mpuya. Kolo boti bana. Maman Chantal Mpuya. Et maman Chantal Mpuya. Maman Fifi pas tout, maman Fifi le Calabi fin du mois au à la route. Maman Fifi Lukala. Myriam Mokondi, Germaine Olungu. Le vénérable grand maître choisi ma tata, Michel, le véritable école. Voilà. Nadine SCC Kola. Maman Nanga, maman Emeline Zemba, ma fille, Pepe Lambetolo, Charlène Makanda ya Babachi, le grand colonisateur Roger Ndonga. Puisque Star va bien makambo yo. Si, ouais. Babi, joyeux anniversaire à toi, Fiesta. Mais mais surtout ça là où il y a le problème pas de poufa Eloko c'est Angélica. Fais gaffe. Vous comprenez? Dans l'émission fais gaffe. Moi non to yebanyo ça semble pas nyo le couteau bien. Ah vraiment le couteau. Impolitesse, vous savez que je suis très impoli. Donc, ça a changé parce que dans le là, maman comment ça là et comment et permettre à les soutenir la connerie franchement. Et puis après, normalement là, t'es moi déjà, on ne sait jamais. Nice, on attend ça débat connerie. Et yo normalement musuki t'es moi ce que bolinga batse binoka franchement bolinga batse binoka so ba batse binoka te. Neti yo personne muzana nous a chroniqué soi-disant madame Moukala non a mon yo. Voilà en Algérie. Vous voyez je peux si votre palpite puis votre vertige. Tu y a qu'à Algérie.
tiozonga raté wana déjà ma projet place bokansaka bokende wana boule place okoma la baronne na leka ba niveau ero ota montre te ebingelo na kamwa kare bino nyonso mpe nde bozalaka na ti bozwaka na bacourage ya oloba nani place ovanda otomba mosapi nga la baronne olia ata 100 franc na nga aza te ka ndenge bofingaka na ndenge bolobaka na bafufu na nga na bepinar na bangombe bataba na nga na michopo natina nono hippopotam age poto ndeni afile ora na poto mais c'est dégueulasse olika kwa Karine mais ye no kanisi bayongaki babengaki mai bo mai atikali ampisi bilali nde ezosopa yo bilali ezosopa yo bilali ata kutu sentilere ayaki sentilere ayaki ezalaki boye te sentilere ta bakaprisa olia yo baninga basinga ata semoule ata bapate yo ka fufu apesi fufu nde lo mosusu te na matembele esopa yo mponi kofingisa njili baninga baloba ata na olia baninga basala ata caprice yo zolia pa Karine ba vidéo pe zale jour au cap wana ndengo nzambe na ngai yeso kasi yo osuka la Karine vitali toleli voilà c'est si on me m'appelle car bien oye kolika na kin bien komba depuis ça aussi aya depuis ça après ça nga rapide so pas faire pour na romana ba bêtise la buzz et puis na kata vi na zongela ma ba mituka voilà naya nazonga bakar nazonga bapale na mosa nanga ndenge se voilà surtout moi bakango donc c'est mieux comme qui dit c'est belé orga esala nango elote na to mutu azata na 1 franc gangate voilà et puis biso ba auto tozala ta mususu o dépend na mutu donc so comme on qui sa batu ke yo leki batu tout et ça mabe voilà au monde est-ce na zo moi 10 francs bakati merci wa na moni ba bisinga Nicolo komi na mbongo ebele boyino ba émission internet na habité émission ça nango pension soki na boya ki ko sa de émission c'est que on a tika PRTG on a tika Carrefour on a tika 24 on a ban émission si ta monter na banda kalaté donc et ça qui la clé c'est ma passion mais ça faisait assez de choses de faire voilà aya nanga Karine Mokonzi aya nanga madaki copine nanga yo na ajini Karine zayano 12 ans Karine mukolo nanga ya tongo Karine sa camarade na non Karine la camarade nanga po kikama yo po masala nanga moi ya nanga jusqu'à Karine ya no po expliquer yo po ba tele internet te tozat Karine na yoka aleka boy bonu seke on répondant nanga été po na bikazana bemba roku ya rokufa so mutameli ba cha foin ba vitamine ba nini po ko makala wa kwiste poulet po ça la boy docteur na éducation to uta na bandako o comprendre o melaka diam o melaka geno o melaka zolo et l'éducation to uta nango bino ba to fingisi biso pe bino bo bebisi muziki ya Afrique tout ça pendant Afrique da bino na finisi kolamba na liepe na tondi sigo egomita député Karine Mokonzi na PCA onction ya victoire na ba élection on a laissé la bête en 2 fois toujours les 3e fois avec elle chers collègues maman il vit na mo l'impératrice
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes à très nombreux. Vous qui avez choisi le tonton de la presse, le président qui va la chaud. Yaba Juvenal, je vais de Paris. Merci beaucoup. Alors, Batoulam Pakaba, mon appelé Venabaou, c'est le roi, le boss de l'équipe nationale. Lelo Otropesa News Festival, la première édition, Changu. Changu est bato nyonso bona Angola oboloba na esi na pesino 24 heures bo poster vidéo bino boza nango nga preuve ndeke nga nata no kane santé mais na pesino devoir na lobby ngai gloline omo ti bo répondre nga ba comprendre que na campagne na solution na bangi skote na banga pe mutu te pa mutu motanza ma mutu kona se tout na te wenge ke na bongo nga na tinzi bino bozwa vidéo elongi na nga bwana ngo bwana nga na ngolo na tambola ngana kina ndaka mutu ngolo bolinga na no bisemba Mame Mili Julie Mambweni koko sa mokiliti le pas de lala yo pantalon solo masuba moi ça zanga caleçon az kanga makanga soutien moko kota noir rouge Gloria omi yebi papa va olala ote omi yebi yo fema papa va olekate adendi sa na Luanda a pesa ta une seconde ya osola na yebo ya pusa pembe na ye omona aiwa atotela lala ko yeba kango oh lelo fonga na mundo lo ba ke fe go la lala yo oh na moni ke nengo betela kanga ke ya wuli bushena lala yo jojongo na lala yo tonto babacha lala yo le boka lala ka yo wera soni wano tonga ye ke lala ka yo kofi lomi lala ka yo na moni ke kosaka. Joyeux anniversaire à toi, Papouche, héritier Watanabe Tembe. Et puis birthday to you. Ouais. On t'aime trop, hein. Ouais, gel chaud, les ketchup, plein de bonnes choses. Tout ça, il est surprise mort, tout ça, il est au Kanakin. Et ça va bien anytime. Papouche, on t'aime trop. Ça va. Bisous, bye, Papouche. Pourquoi tu m'as dit quoi? Non, le monde a l'histoire de l'eau. La personne concerne tout notre sabre. Il y a Boutou, il y a Moï, si je n'ai pas la bisoté, tout ce qui a parce que bon, on a YouTube. Mais par contre, ma journaliste, parce que donc quand des opinion eza mabete ya kopesa opinion eza mabete mais totika na to za ba professionnel totika au milieu du village to za part ya mugité omoni parce que makamba boye ko bandela ma eza bien te parce que tant muninga bisa la kile sika pasi biso so lelo manya yo azolo ba azami so vimba biso nyo so lobi to lala ki bien te caché eza matanga te. Bon, mais je vis bien, je suis matanga. Vous comprenez? C'est-à-dire, caché au méminga yebake, au méminga pour l'extérieur, qui est yo coin. Caché ça bongo, caché au méminga ngana coin. Tosolo la raté, tostika la bongo. Topesa na mbote, topesa mbote, topesa na mbote, topesa mbote. Tout ça la baï. Mais mutu buzo. La bibo, tout ça baï. Dani a proposé une question de pour ngati muto ya bina. Ngana yo ikafini. Vous comprenez? Yo mudo kota. Na bibo, mutu buzo comme on l'a on les simba dans la bobunda a préféré l'état et kabola mino à la miade. Est-ce qu'on après l'état du gouvernement? Non, yo mo be ko so finga ba. Mais après l'état ils a parlé réconciliation.
réconciliation ezaka tosoli kaka va totikani mais toteni suka eza mpe likambo te oyo ndeko na nga famille na nga famille so ezalaki famille mais kasho te famille kasho yo okanisa mwa mama na kasho okanisa ta c'est-à-dire eza normal kokanga fivete mpe biso mpe toboyi te eza bariske ya métier mais suka kaka tosola te koyaka te biso bango babika violence na batate yake biso mpe tolinga violence na baproduit fois te malgré bato bamona biso banti-valeur toa banti-valeur te tosala mosala mais tokota makambo na bango te tokota te parce ntango na bafamille imprivé soki ye topesa baopinion un peu de mouille ya binda nyonso na bede Alemba. Titi. Voilà. La dou, papa doudou. 2 minutes c'était belé. 2 minutes c'est trop. Manika la ka ko bakanga na ko ta pose. 2 minutes c'est trop. Pona nga panzela bino la manique. Oui, là capable. À ta place moi benga na ye. Bona ba caméra. Boy pena ba caméra tanya. Bo se ba caméra pena oui. Bo muta ko tate. Na toucher pas toucher non non. Yo finga ya na pas finga ba. Na kana ka ye. Oui, bimisi maman ko kana. Bon ata tout finga ba tout ba laisser boko la ko zinkatiti na vie mabe mutu mo ya stopper ka yela bandaka ba tout. Mo finga bango bakabela bakala. Saka mtata ka sa bana yi. Sokuchele ka na zuka lati ka sa mwana mapo. Ema ba libabe na vina ngazwa. Maluka fi de prière bossa mama bino andoki. Mutanye ba beza yo batu. Mama ni kaza conscience que babia kanga na mobali na mbeto azola la ina ndako babia. Fivetika ba lo babo. Na ba no vérité. Les gens peuvent bandolo baki apparemment Karine ala mukolo na âge. Content na ngolo te changeant na ngolo te. Mais est-ce qu'ils allaient qui vrai quand même? Ils vrai. Pour au rôle baté qu'ils allaient qui vrai. Muto amona ngo, tu vois, muto amona ngana Karine, il y a quand même un petit peu écart moi comme doit remarquer que fille a mukolo na. E penza. Mukala. Moumbu esclave. Ya Karine. Karine a laissé une perte blanche. Aya koloba na te pas vinde pour na koloba na ngane ngona koloba bongo te. Na sala ngote mo na ngaba sala ngote. Voilà. Sans personnalité. Akoloba na ken. E baninde nini? Ba si privilège wana wapi? Ngana zala na maltraitance na katanda ka Karine. Yé pena côté ma akoloba na ken ndingwana. Bazo pesa bino conseil bo zala batu ba bordel. Boyena internet ko sa ki ndumba. Bozala badolinga mibali ya batu. Babala kate banana internet 6 ans mariage salamate. Donc quel est fait ta mariage c'est comme anniversaire. Anniversaire mais ça quand 25 ans. Tout se respecter hein, OK? Bon ami kolobo se respecter. Bino ba boyo komelanga na page na ngai inbox boyo selanga ba capture buzoba ya salité boyo otindela ba capture ah moi ngala na vandi na calme non ça makam na tranquille na occuper mututé non ça la vie na bino moko bobandi kwa ko komela ko selanga ba capture ya otindela makamba buzoba e ngato na komi na sali publication na nga na komi akoma chroniqueuse na tangi kombo mutu natangi comme mutu na bino so disant dans la chroniqueuse parce que songa lobi ka komi chroniqueuse songa lobi akoma chroniqueuse do ba rolo ba lisute pour na ye mu kondi na bino ba banga ya eta biloko ba espèce de sans papier obo zanga mikanda na poto ngo bokenda eloko ko sala ezala kate bo vanda na bokengela bana na bino wana bobota vous êtes là toujours ya kolandela biso bato wana Kinshasa bino bato wana poto so disant na lola bolanda biso bato wana Kinshasa pone bino wana lola bokipi mo mabata lola biso tona Kinshasa bolanda biso pourquoi grâce ah bah connaître yo bizako bape bolola na oli grâce à mon condité mon appel impoli mususu ye impoli makasi bana loti mkoyeso bai bate impoli makasi bana makasi siko comment que la batoni neti ko usukubuka na via mibali ya poto ibusko mibali on pe bazanga ba mamoka bongo kaka to baba tumo beso ba ina ba ti donc ba bibenga benga so masa bazanda agité en fait agitation aba omuni ndenge
Bon, on venait par contre à la TV, on a internet, on rêvait aussi, on a vertige. Quand est-ce qu'on va bien montrer ça, on a le cas on dit que Bungi ça ici. On dit que on dit non, la moi c'était la vie naïe. Agitation, et grâce à moi, le cas qui est sonné, tu nous dis que nous comme le cas. Courtney Kardashian. Grâce à ça, c'est la fête, Nicolas. Non, oh, on peut t'en aller déjà. O sakani na beti, o sel pera na matière on est beaucoup na beti na pandi na la terre. Mama baby si. Vous no bet. Na o beta na na pandi na ba verre na ba sanya mele na ba vitre tout na pandi. We pe avec na beti. On ça va jeter. Il y a na photo zela, o beta ne. O beta fia na senga ngani ba. Ni ti écouter le cas. Il faut que tu déplacer à une plan. C'est pour ça que ça va vendre. Moi, je fais ça et je suis comme une fois à Salah. On me dit que tu me matin. Tu Tantina. Tantina, c'est bon de Tantina boka que le biti Tantina problématique. Yo mon pas ça crise avec une Tantina problématique mon Tantina vient traiter va bien dit même. Moto me kana petit na Karine mon compte ça mais na kana li sous grâce mon compte dit temo. Non que tu m'a pas vendu à régler encore plus micro. Équilibré. OK non on a équilibré. Ouais. Rigen Banjuzi et Platini, Banjuzi, garçon de luxe. Landry. Mais c'est la seule matière Karine on y comme ma casse. Karine on y comme on a choix. Karine on y comme Nicolas Poto. A Filora te pèse n'a d'après n'a pèse Filora 2 mois. Alors Kabona garçon on a linga qui a pas même la Poto pour a Filora ba ou baza bato passe au quartier. Avant na kisien suko ba c'est l'homme bon abima ikolo kuna batoka mai na mabulu mais osalika bien nego kabona na Karine makamno pe fongwa maki le poke poto mais nana posa Chantal libola maman paradis ya Chantal moi na fo betila ngano demba to na batte ma poto ndeza. Mais il est place sur telle émission Oyo, elle sait de qui je parle. Quand la meuf dit wana zale kinanga, aza fière moi nana. Je crois qu'on a zelene mutu tela bengi na téléphone na biba passer na lobika allo. Tango bika mona mba mo akati. Mais tata solo li na biso na téléphone ta oyaka poto to sola wana le kinanga mungala to solo la kaka. Pona bika yesu ka suka oyo vana na Europe. Masiduki na douceur Amérique pe na zongi. Yo tipoto et l'eau monte de la sécurité au tipoto tenti aux alamote di kosi mulai on doit la poto faut qu'elle était na machine na ba benda mo di kosi ezo nga mwanda di kosi mulai nini pantolo nezo mona te kolobati ke ndo na poto do garder ta kosi biso garder ta ite et on a bi wa pene bi lali neti ngabwe afiloro lo bake nganja mapambola ngala mabele nganja mapambola ngala disoko afiloro yo kosa yo batatai ndoke poto na Karine o seplata mkete Karine o lala ndaza na zola lati po Karine bomanga ngala poto Karine comme na Belgique o lo ba sika mama bino vanda ko lo bake o za la poussière so mama bino vanda sur na Belgique so ba lo coûter. Merci. Donc, une question vraiment à curiosité par rapport. Un bon mercredi pour vendre votre côté dans la team WAP, dans la réflexion, le côté sans même côté, ça va monter. L'équipe m'a mon photo, on a pas d'homme vidéo. En fait, Boyebi qui est déjà la team WAP, les alara déjà Adam Suzolo, Freddy Akime, Gloria Olangi. Adam Suzolo, ils sont dans la start-up à ton
star apesa moto moto nini topesa mpe yo ozalaki wana ozalaki présent omonaki ke bato otangi wana bazalaki momonaki ton présence ya bastar ekotaki omonaki connexion ton biso tokota wata star osantaki connexion en tout cas botama star okelengaki président Adam Fozo botama star okelengaki ibaka yaki Serge Ibaka yaki bato otanga bakombo tomone bango le monaki ne star wata 8 Karim Mokondi la baronne star Serge Ibaka star yemo star basala nde trio ba star yo monaki yango te bino to mwende to kostara Samuel Eto mwende nde to CDT et puis j'en profite pour l'occasion d'amener sa bâtonnière pour la bouche autorisée mbote place aux président Adam Banda Lelo monde entier Poto Angola Maroc Espagne Wabi bana mibali nyonso surtout ya presse président na mande na lobe yo bitili ngasi no bitika la bongo etika la bongo Karim Mokondi la baronne place au temps na ndaku ni ana kimé asalelaka wifi et puis téléphone à connexion na YouTube quand tu mutaka ba côté mun ba star ni tokenda bongo yo président na bango bani bali nyonso kosala na internet ngai grâce te mon passeport rouge na lobi président na bino yo mesa na ngo tosa na discipline bango tango mokonzi na bango Karim vers ando finga wera bango ba ndeko contredire ko dembata teinture kende dans poto wana za teinture ba tika ngona kini wana ba tika 300 francs so pesa mauvais Zam danga yo star te la mbola taki ila mbana na zandu wana ba tika ngona ola ke la maman tombola ba ozona ba 200. Ok poto patient non ça va bien ok poto o tu bota nao bako se kamo bon les bébés yambinga fivette mayamba mama château Nabi, au quoi ça nous rate là? Ok, ouais. Faut que ce soit maman. Vous soyez Keren. Tu n'as pas maman pour nous. Eh, na monité. Eh, Keren. Ni ko na monika yo. Eh. Ni baba misuba benga na château de. Eh. Afi Laurent tout cas nganga wana sokola kiyo Maman na sokola kiwe pena sokola kiwe mais ma pe Karim continue Karim kuna ba sokola epo bilali ya mimeta na poto yo Karim talakisa ko nganga wana mama na sokola kiwe mais yo kili poto di bosone ndeni po bino sidi bozana ba Cynthia Wadol ba leke tu PD nan koni nan Joël wana za ba pole beliana le roi Samsuso nan yo bino nyonso nde bozana bondima bozala pena bozala reconnaissant Karine mtamema bino papa mama na basokola bino oh ndeni bino bokomoke wa boye azokende te ndeni bino bozoke wa boye azokende mazotu bolinga mibala mabe po mibala bino ba bino mabe basa bino mabe mibala bino franchement ba kitoko te ba kitoko te mibala na bino ba mabe bino mabe makasi Action. Papa! Maman ngobi pekisa bana na yo pekisa ya yo bana pekisa bango bayo kakate affaire arando bokosa affaire arando ngobi elape ma tuko dikarando elape ma ngobi arando maman ngobi bana na yo pekisa yo bana pekisa bana bayo kakate affaire arando bokosa katali shirake arando elate yo mama arando bebe joli yo mama arando patana la yo pema papa rendez-vous lundi à YouTube obana mabanja mo bokisa pas de mbila pas de tension. Et oui, salut, je
file avec Fiston J l'international. Taranga les Kawaya. Somofo, Somitoliki Kombo, Silika. Ici c'est Fiston J l'international, le prince de James, le chroniqueur au milieu du village. Cauchemar en avant. Le genre de chroniqueur. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.